mokile kelama isalima mibuhe bele olelo ye banite bote balanzi ya vuva mu télévision pe boye ibolamu na émission mokolo mwa lelo ya solo moto ete yambo ete asala likambo na ye alukaka koyeba na kosala fete na ngai na kosala anniversaire na ngai mokolo nini na sanza nini pe na mobu nini nde likanisi oyo ba chercheur ba savant bato ya mayele etungisaki penza bomoi na bango na tina koluka bakoplanifie eloko wana ndenge nini lolenge lelo biso na bino tolobaka tozali mardi ndeti biso awa na émission mokolo lelo tolobaka tozali kandu tozali ntona ezali fruit ya barecherche ya bato ya mayele wana na kolukaka kotala lolenge nature na bango ezali kosilekela bipale nini oyo elekaki na mokili na bango nde etindi bango bakoka bongo kozwa mayele ya kosala manaka nde calendrier eza universel te bato na bato bazali na bamanaka na bango kolandela lolenge oyo batangaki nature na bango lolenge toyebisaki bino biso awa na mokili ya baindo bakoko na biso basalaki calendrier negro africain tala tina émission mokolo mwa lelo ekomeli bino na kati ya bandako boye lisusu bolamu na émission mokolo mwa lelo na kati ya calendrier negro africain tozali nkenge mwa zomi na minei na sanza ya motoba mobu mokama na tuku misato na mibale na bopemi ya minei wana ezali manaka ya mokolo na kati ya calendrier negro africain tobalisaka yango na manaka ya bapaya po ete bososoli ekoka bongo kozala bino na kati ya bandako lelo na kati ya calendrier greco-romain tozali mercredi le 24 février 2021 mokolo yango topesi bino mokolo date du jour topesaka mpe lisusu bino baévénement bamaya motuya oyo emarkaki histoire na mokolo yango ya lelo le 24 février tosimba nini na 2004 na mboka Maroc na ville ya Al Hoceima séisme moko ya monene esalemaki kuna séisme wana ezalaki na amplitude ya 6,4 na échelle ya Richter séisme wana ebomaki bato ebele ekozaki batrouble ebele plus de 600 morts na province wana ya Al Hoceima bato bakufaki wana ezalaki événement du jour oyo tokumbelaki bino lelo na émission mokolo mwa lelo tosukaka kaka wana te totombelaka mpe lisusu baye oyo babotama mokolo yango bambotama elamu bambutukulu ya mbote totiki esika na régie totala bilili ya baye oyo babotama lelo balanzi ya vuva mu télévision wana toti kotombela na ba oyo bonso babotama lelo le 24 février bambutukulu ya mbote yo po faina ndako lingi vuva mu télévision ekembela yo mokolo na yo contacter équipe technique na biso na ba numéro oyo eza affiché na baya ba écran na bino po ete yo mabundu pa kembela bino mbotama elamu to kembela bino pe bosepela vidéo du jour nini oyo tokumbeli bino lelo tolanda tozali na président de la république azosala oyoyo motema na bango bazomona te tosalela boye po tokende liboso soki président sortant président honoraire avandi alobi te
malamu baninga basala yazani na likambo oloba te ana miso soki ezalaki kutu campagne électorale bamisu bokolo bake ye pa loba programme na ye akoemettre vie na ye mbala mosusu soki ezalaki ke Congo eza attaqué nde akoki kosala déclaration sikoyo bolobi neti bon nayebi motema na ye te me nalobi kaka adéclare neti nini soki président de la République en exercice en fonction alobi te bato ya FCC bazobloke po atambola malamu bakabona na bato ya FCC biso topesaki tolobi botambola na bomoko kasi botia mibeko oyo ekosunga mboka po etambola na bomoko bango na scène politique na terrain politique bamoni te malamu bazala ya kokabwana siko tosala nini tobanda kokota na esika wana ote awa faute te mbeba ekoyebana lelo te mbeba ekoyebana lobi malamu pe ya bamesure nyonso ekoyebana lobi lelo nanu te matondo mingi balandi ya vuva mu television wana elili ya mokolo bomo mesano na lisenga na bino nde tokumbelaka bino tomemelaka bino mateya kasi na lolenge mosusu nde tosimbaka ya motuya oyo émission mokolo malelo elingi kotalisa bino na kati ya video du jour wana tala ndenge tokomi na suka ya émission mokolo malelo soki tokomelaki bino na kati ya bandako tika ete totonda pena botondi mingi na tata mbala mantiadila bango oyo basungaki biso lelo po ete tokomela bino na kati ya bandako tozongisi lisusu botondi mingi na nengwa tuzola na chumba pe basungaki biso mpona émission mokolo mwa lelo ya lelo nkenge mwa zomi na minei na sanza ya motoba bopemi ya minei na mobu mokamba na tuku misato na mibale biso na bino tokutani na mikolo mizali koya nkenge elamu na mabota mabino bonso Ibeleba yebite utamokile kelama esalima mibu hebele olelo yebanite